Déjà les anges. Les anges, ouais. Regardez, ne pas communiquer, pas comment la souka porter les anges. Les anges de SB. La fille n'a lembi à aussi bâti la fille dans la fille au soco là. Hein Sylvie Bada Sylvie la. Aïcha ngani bino zala kati ya surprise ya bina ngawinga bi mais namoni ya pétant namoni na ya noté ya mon manager ngabi surprise pour ça pourquoi namoni bango te namoni ngabi pourquoi za Dubai abina na épité mais bakati la baraka namoni bibali na ngai namoni ya femme les abakou, vous êtes toujours là pour nous. Ah oui. Partout. Oui. Ah oui. Dans la vie, si on te déteste pour rien, il y a des gens qui t'aiment pour deux. Oui, ce soir, il y a des gens qui m'aiment pour rien. Comme vous, les anges. C'est notre fait. Merci mes frères. Bateau pour mon oyo. T'as non pas la SB. Mais qui pour mon oyo, ce sont des soldats de SB. Plein de loin. Ce sont des gens qui abandonnent Kangate, Batika Kangate, Nabatonage. L'autre fois, je vous ai dit, Bazaba héros dans l'ombre. Namakabwebele, Nabakonseil, ils sont là toujours pour moi. Lorsque la monnaie surprise tout à l'heure, ma famille Salelinga, j'ai soufflé à Ishangari. Mais vous avez la surprise, mais la monnaie a pété. La monnaie a déjà mon manager. Ngabi surprise pour ça pourquoi la monnaie ba monter la monnaie na lipo baza na Dubai. Abi na na épité. Bon c'est ta famille, ta
les Abakouk, vous êtes toujours là pour nous. Partout, toujours. Dans la vie, si on te déteste pour rien, il y a des gens qui t'aiment pour nous. Oui, ce soir, il y a des gens qui m'aiment pour rien. Comme vous, les anges. C'est notre fête. Joyeux anniversaire, Mams de Ker, Yondi Mamana Bango Mokunza Bamama. Général Akara, Obotami Lelo, Oumela Mams. Une année de plus, ça se fête. Zamba Bate Langayo Mams. Zamba Bombe Langayo, Nasali Patana Kembo Banguna no Bamona aussi. Kandi Bamona Kayoanate. Zamba Bombe Langayo Mams. Zamba Bate la Okoleka. Une année de plus, tôt fêter le nom de sa bébé. Kolanda Bel Lobby à Batote. La Pony à Mams. Mams de Ker, joyeux anniversaire. Joyeux, Kende Liboso, Odondo Akaka, Olonga Kaka Banguna. Mams, joyeux anniversaire à toi. Qu'est-ce que tu veux? Mon partenaire spécial. Mode Abidjan. Heureux anniversaire à toi, Mams Sila Bissal. C'est ton jour. En tout cas, que du bonheur, prospérité, longévité, succès, longue vie à toi. Zambia Kukisa O Nyonso, Ovevaka. Zamba Patisayo, Lissoso, Akenao Likono. Apesayo, Posa Motemanayo. Si Dieu te protège encore, si Dieu te donne encore cette nouvelle année, c'est parce que, avec encore dans ma mort, ça va pour nous. Donc, que du champagne est pété, que la gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est ton jour. Encore une fois, je dis joyeux anniversaire à la grande famille SB. Joyeux anniversaire à toi, Mams Sila Bissal. 5 avril d'une certaine année, naissait une grande dame, une grande star. Je cite ma fille Sila Bissal. Joyeux anniversaire à toi, plein succès, prospérité dans tout ce que tu fais, plein de bonnes choses. Que Dieu Tout-Puissant pose sa main de grâce sur toi. Okende Liboso, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. De maman, les jours de Mams, les jours de Sila Bissal ou SBBcam. Maman, je t'aime bien, c'est ton fils Piron Dombassi et Dieu Murphy d'Afrique Ataka Bolo et Angandi quoi. Ça se fête aujourd'hui parce que c'est votre jour. Zambia Bakissa, ya Ebele, ya Ebele, ya Ebele. Ça se fête parce que c'est votre jour. Une année de plus dans votre vie, Zambaso Bakissara et Ebele. Nebi qui côté Mosala, ok. Côté santé, ok. Côté Lissunanine, Zambaso Lokumo quoi. Happy birthday, Mams Sila Bissal ou SB. C'est Piron Dombassi. Je dis, Mbota Maelamo. Thanks. Pour ça, Nabina, Nengo Bina Kame. Nous ma kasi maman. Happy birthday, maman. C'est le jour. Joyeux anniversaire, Mams Sila Bissal Bekam. Oui, les kaki lobby et jalaki anniversaire ya Sila Bissal. Alors to moni ndenge SB ndenge ba abakouk ba organiser la qui est surprise oyo mukolo ya anniversaire na ye oyo elekaki bongo lobby. En tout cas elekaki kitoko makasi. Elekaki vraiment kitoko. Moi écoute koloba ebele ezate. Donc, Zalaki Bissonio se présente au moni comment anniversaire Oyo et les kaki. En tout cas, Batuba Sepeli et l'équipe toujours bien kakandenge et Zalaka Liboso. Alors, merci na batu nyonso o basala ki Mams surprise ya boyo ki yemo ko Mams yemo ko apesi bino merci ba nyonso o basala ki ye surprise apesi bango vraiment merci. Donc ye aza mokonza kara malgré ba épreuve oazo le kanango na minute oyo malgré ba publication malgré ba tukofinga malgré ba tukoloba malgré ba voice à Gomez mais Mams aza toujours na esengo ye azo fêter anniversaire na ye avec joie ezaki
mokolo ya mbotama na ye o bato balingaki babebisa réputation na ye bato balingaki basalir ye vraiment kaka le jour ya mbotama na ye po tomonaki makambo ya Gomez o ebanda nango kala me ayaki te azelaki kaka le jour ya anniversaire ya Mams nde aya kobimisa bamakambo mosusu donc epesaki vraiment bien te et salaki malamu mingi te mais Mams comme aza na ye ya nzambe tomonaki ye wana babakouk basali ye surprise bomoni cadeau ya photo a portrait o natilaki bino liboso eza cadeau o euti na ba abakouk nyonso. Alors to souhaiter kaka longue vie na Mams en tout cas à vivre sous vie moulai donc longévité quoi longue vie Mams kende toujours liboso le sambo toujours en tout cas to souhaiter ka ba meilleur musala na yo e bakisama e kende toujours liboso. Alors on a ba membre nyonso o bojuara na SB en tout cas to senga na bino bozalaka motema munene toujours pembeni ya Mams alors botika ete boyoki ye moko ndenge apesi bino merci a féliciter bino et puis Mams alobi ke bozaka toujours pene na ye bo soutenaka ye alors bo soutenir ye jusqu'à la fin quel que soit ba rumeur quel que soit ba mipepezo ya quel que soit ba makambo zo bima en tout cas bozala wana pona ko soutenir toujours Mams et ko sala malamu mingi feti moko kitoko. Mams azara toujours souriante tout monde akamesana ko bina amesana ko seka ye vraiment amesana na ye kimia ndemboka na ye ataba ye balobi ataba ye balingi babebisa baloba bomona ye donc ye mokonza kara na siboyoki Teresa natela bino mama Teresa boyoki mama Teresa ndenga lobi donc Mams azara na ye mokonza kara donc ye penza nzamba kara tanga na université kara donc akipara na ete boza na bino na kimia mamunoso o ezoleka na ndenge bandi na ndenge pe yokena ngona suka en tout cas bokutika la koyoka na bino voix na ete yoka enenga zobia toke loketa alingaka vraiment ko bina yoka loketa en tout cas mutu azaka na ba mabe na ye mutu nyonso azalaka na ba mabe na ye mutu moko aza koka na nyonso azate mutu nyonso azana ba mabe na ye mais totalaka bato ango totalaka vraiment totalaka bato baye lelo balobi pona Mams babimisi babuzoba o Mams kuta yebite ezana buzobe bele ebimi bolingaka bato bakongoleka bazala so mutu azoke liboso le ene koti eza malamu te bolingaka bato soki mutu azoke liboso sepea na musala na ye po nzambe pe apambola musala na yo. Alors bakongoleka bazaka so mutu azokende liboso ene koti motema ye mabe yango ka tozomona epa ya bato pona Mams. Alors aza toujours ya nzambe babakuku na ye basutenaka ye babakuku na ye basambelaka pona ye yango aza o aza lelo. Donc soki aza oyo aza lelo eza po ba abakouk na ye ba soutenaka ye donc ba soutenaka ye vraiment 100% donc ba abakouk na ye ba soutenaka ye yango bomoni aza oyo aza lelo po kotombwa ya mutu e dépendaka kaka na ba fanatique na ye en tout cas ba abakouk ba soutenaka Mams na nyonso o Mams asalaka babakouk bazaka wana pona ye yango tomonaka toujours Mams azotombwama azokende liboso po aza na bafan oyo bazwaka temps ya kosambela pe pona ye aza na bafan oyo bazwaka temps ya kosoutenir ye aza na bafan oyo bazwaka temps ya kopartage babiloko nyonso oyo atiaka soki mutu aza na bafan oyo bazozwa temps ya kopartage bapublication na ye bazopartage bavideo na ye baza toujours wana pona kosoutenir ye ata asali mabe bafan bazozongisa ye na nzela do baza wana pona koconseiller ye ko soutenir ye mutu wana akendaka toujours liboso. Mais ceux qui osent na fan o bazo soutenir yo te eza vraiment difficile pour que o kende liboso surtout na bangonde baza ba star boy donc faut zaka na ba fan oyo ba soutenir kayo. Alors si la bisalu atonga alenda donc atonga relation na ye na ba fan na ye atonga relation na ye na ba abakouk na ye donc lelo atali kambo ye ekiti babakouk ba ozalaka ka toujours pene ya Mams biso moto zo mona likambo etelemeli biso na réseaux sociaux tozo mona yango mais babakouk bazaka wana toujours pene ya Mams bazaka wana pona kopesa ye ba conseil bazaka wana pona ko soutenir ye donc mutu nyonso oazoya koloba mabe pona Mams mutu nyonso oazoya ko commenter bomona babakouk directement bazo réagir donc mutu nyonso oazoya ko finga babakouk bazo réagir directement bongo nde ezalaka donc soko tongi relation na malamu na ba fan na yo okomona nyonso ya yo ekozala bien
et non boya kotela bato ba makelele okutu boye esakaka jalousie nde ezo sala boye. Donc N Pro Max ngana benga yango N Pro Max nde yango ezo sala boye. Alors Mams ye wana na mbotama na ye bomoni bino moko ye wana mwana batu ya nzambe mwana batu alobaka na ye te. En tout cas ye wana batu mosusu bambi ye ba age mais ye moko nda yebi age na ye biso tozana biso obligé te ya poster age ya Mams biso totieli bino anniversaire na ye bomona ndenge elekaki po mingi bamoni ndenge elekaki te mingi pe bazaki na posa bamona milulu oyo ndenge elekaki yango wana Ixil Botelo ake kolukela bino na source bomona milulu ya anniversaire ya Mams ndenge elekaki. Ndeko na nga soza na mbano liboso okoti na chaîne na biso nga na senga na nga ka bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager et aussi là toujours bien nga na senga surtout ba j'aime na bino ezalaka bien et ceux qui pour se pelle na analyse nanga o appuyer ka na cloche ya notification pour que mbala sima ceux qui na koti si analyse et komela yo directement aux en retard te pona kotala yango wana toyelaki bino anniversaire surprise ya Mams o basalaki ye na Abakouk nyonso. Alors j'espère que ngana bino tozoka bwana nazotikela bino toyetala nanu Mams ndenge azobina. Mams is so funny, you very funny. Totala ndenge Mams azosepelisa Abakouk na ye ndenge azobina liboso ya Abakouk na ye avec esengo nyonso boye nde ezalaka bien. Ezara bien muto azana esengo azolakisa ke makambo nyonso bozoloba mpona ye azolakisa ke bapublication na bino nyonso bosala mpona ye etala ye te. Donc avançons seulement avançons seulement. Ok tota bato bomoni oyo yatina obana SB mais qui peut bomoni oyo ce sont des soldats de SB plein de noir. Ce sont de gens qui abandonnent Kangate, Batika Kangate, Nabadonnage. L'autre fois, je vous ai dit, Bazaba héros dans l'ombre. Nabakabwebele, Nabakonseil, ils sont là toujours pour moi. Lorsque la monnaie surprise tout à l'heure, ma famille Salelinga, j'ai souffert à Ishangari. Puis vous avez la surprise, mais na moni ya peta na moni na la DG dit à mon manager ngabe surprise bosali pourquoi na moni bamonte na moni na lipo bazana Dubaï abi na épité bon c'est ta famille Voilà, les Abakouk, vous êtes toujours là pour nous. Ah oui. Partout. Oui. Ah oui. Dans la vie, si on te déteste pour rien, il y a des gens qui t'aiment pour deux. Puis ce soir, il y a des gens qui m'aiment pour rien. Comme vous, les anges. C'est notre fête. Thank you.